liwa oyo kotoyebanaki nango te ke mwana okofa babengaki nga en pleine tournage abi nga moto na ntongo nake kuna vraiment babi azozela docteur ndeni ekomi makambo boye epesaki nga mpasi moko na motema en tout cas mpe nazokamwa lelo oyo bana bazokoma na bamvula ya likolo te bana bazokoma na mvula ya likolo te en tout cas epesaki nga mpasi 6 en fait baminganga badeklare eza maladi nini oyo ememi ndeko na biso ezaki tension briske abela yango depuis kala te abela nango te mais bazoloba tension mais eza bamakambo ya molili ya makambo ya molili rêve te ndenge situation elekaki ipare ke bazalaki na matanga moko libanga moko babambaka ye yango wana motu ekoze baefe wana libanga wana ezalaki soko ya mystique ndenge famille to bato libanda nde ekoza bato ya libanda Vema mfura kufele. Je crois que c'est programme de mardi veille mortuelle, mercredi tozokunda. Lundi peut-être c'est vous allez tellement jeton et vous envoyez malam. Tous les nabani ba olela. Autant que sengo so ye je tozana kimbute ye banate metanga passe nde to compatir. Mona kufaki. Azamona biso donc vous appelez qui biso peut tozaka ba problème na mona la présence ya veza na ponga na kutana makambo moko boye. Oyo kutu ve na salani na ba film te mais tona kotala ye na télé avant to yeba ko sala ba film. Mes amis de l'amour, vous connaître moi. Je suis l'ancêtre du théâtre du Congo. Pour les enfants qui fabriquent le théâtre aujourd'hui, quand nous avons fabriqué le théâtre, il n'était pas encore pondre. Alors, sikoyo ndenge zaliawa ezali kambo oyo ayebi ke papa mafura sepelisaka ngai akopesa tamu eloko na ndenge aza wana azalaka ata na mosala te mazoko koloba te aza mpe na charge ebele po biloko ebele okoti mpena profondeur te ya kosolola na ye na sikoyo nasololaka na ye mingi so na biboye eza mpo ndeko mosusu balaka mona ayebi te ndenge nakosungela tata oyo mpo nasepelaka na ye nasi mikolo ozomona biloko moko azongeli esala mwa nyonso aoseka nati ya ndako na ye eyo bandeko wana mpe oyo aza na mawa ekotuti ye moke to mekosunga ve mpo likambo ekoleli ye ebakisi susu charge baza na bana mpe bazosala te baka na palais balandi mpe ka likolo oyo apele asalaka oyo mosala yango lelo efutaka nango su te tokomaka olasaka bolingo tika oyedike bato ozomona oyo akozala mwa pre akomi kosunga nimero ya bana bakopesa nimero na bango ata masamba yali ata mpe yayo ndenge ezalaka ndenge wana tome kotala mwa 3-2 jours oyo tome kosunga vie ata moke kaka moke eya na bacomédien ata mpe bamusicien nga nde tolobaka nde tosalisanaka tome kotala liboso tozala na nsima ya vie te tozala na liboso mpo tosolola na ye tosunga ye mwana mpe akende na kimia mais aza na difficulté makasi eza pasi nous les acteurs tozomiyeba bavaleur oyo bato bazalaka liboso na biso basala te existence ya baoyo wana bazalaka liboso na biso elongwa nango mutu na mutu na kwena ya koma na kisar na ye tout le monde oyo balandaka biso eza ka ya liwa ezali bolandi na fond ya forme qu'est-ce qui se passe esengaka chacun de nous atiaka ce qu'on appelle la main de la pâte oyo to balingaka papa Manfura oyo mpe papa Manfura apusanaka pembeni na bino so bozala na baproblème papa Manfura so akomi na posa mpe ya assistance na bino bayebaka mutu ya malamu na ntango ya pasi koma toza mpe na posa ya bastar mpe baotala biso parce que papa na biso mpe asali trop na monde ya wana biso nayo tobotami te malgré biso moko mpe bana tolandi kaka lokolo wana oyo akufi aza yaya na biso ya mibale ngala aza 4e donc toza mama na mawa mais mawa wana oyo toza nango kaka baninga motu baosisa biso mawa wana esalaka mpe mwa bien to moninga bamonani surtout mingimingi mpona papa parce que biso bapere ntango basali basuccès na bamboka oyo biso nao tobotami te
ntango tokomobotama tokomona mayele tokomotala mpe baimage oyo basala tokamwa esi ozalaki lelo boye nde makambo mosusu me telema ezalaki mpe kala me po tokomaki lelo bandano na kikala donc ndenge eza bongo mingi vraiment toza na mawa me toyebi ke nzambe asunga biso mais esalanga mpasi nataliki artiste monene lokola Papa Mafura aperde mwana ne ya mwasi ya mokolo bongo tolomona ata elembo moko te ata eloko moto mona ke papa soba aki muta mais tomona ata moto moko te mais ti sikoyo poso ndenge nini mosapi moko sokoka elongi te ezalaki ke bino mpe place bozali boyebake ve na biso moko boye artiste na biso moko boye akoli problème atobongisa moko oyo ye na bolingo wana ntango bino bosala yango na bolingo ntango bino bosala yango biso mpe bana mpe eyebakisa biso implice toyebake papa so mpe auti muta papa so mpe auti muta eloko moko boye tant que mon soutien mo boye bakisa biso me loko mona kati ya vie na biso lelo te lobi te mokile suki te lobi pe ko na problème moi Papa Mafura moko pe koyoka ke mutu artiste moko boye mu pe songo bo asa na problème na kotana bolamu wana basalaka pa na biso ngapi na koso pe bolamu wana koso ngso pe pa na vie Mama, if love is crazy, love is funny. On a kopesa témoignage na oyo nzambe ya ozana asalelinga na ndaku na ngai mwana nga bande koloba te ba médecin ba diagnostikaki ye autiste meng na luki na tamboli na luki ba pasteur ba bondeli esimbi te nkomsu na vandi kabwe na kwei na YouTube na chaîne na moni Papa Moïse ebisinga lobi bosa na nyonso so ba problème na yo tcha pembeni metalela nzambe tika Jésus Christ de Nazareth azala au centre ya vie na yo bana nzambe na salaki oyo Papa Moïse ayebisaki nga nazwaki Jésus Christ de Nazareth na plantaki na komisaki au centre vie na nga intérêt na ngai nyonso ya ngai ekomaki kaka centré devant Jésus Christ de Nazareth na ekoleka délivrance après une semaine mwana na ngai akomi koloba mwana na ngai soki ake classe akozonga ba maîtresse bi mwana na komi koloba esengo ekoti na vie na nga médecin oyo diagnostikaki autiste médecin wana kaka ye moko na changer maloba médecin lobi mais namoni changement salami namoni mwana komi koloba namoni mwana autiste eza lisusu te mais eloko nini salami na ebisie nzambe ya ozana nde asaleli ngai bikamwa mwana na ngai akomi épanoui vie na ngai ekomi épanoui nga moko nakomi épanoui mwana na nga koyemba nde koyemba récitation nde récitation na yango nakumisi nzambe ya ozana nakumisi nzambe oyo asali na kati ya vie na nga mais ka Jésus Christ de Nazareth commissaire au centre luka délivrance ndoko mona bikamwa na vie na yo nazwa délivrance nanga na tambole pa ya ba pasteur nazwa eloko te mais na nzambe ya ozana ya Papa Moïse bikamwa ekoti na vie nanga. Shalom shalom peuple de Dieu bana ya ozana nazana esengo vraiment mingi ya koyebisa bino ete nazalaki na dépression etungisi vie na ngai vraiment mobimba pe musala na bandaki kozwa te na luki ba délivrance epai ya ba pasteur ebele mais bakokaki kodélivre ngai te alors tangu nakutani na Papa Moïse kaka na prière moko échanger makambo na ngai nyonso dépression elongwe nazwi musala makambo na ngai nyonso efungwami alors nakumisi nzambe ya ozana pona oyo asali na bomoi na ngai nalobaki deja awa yesu liboso nyonso na nsima baoyo batambola partout mpona koluka badélivrance partout oyo esimba te boya epai na nzambe nde bokobika nazokozela bino na moto
Ok, les boss, c'est Sima. Lule, voilà. Oh, Lule. Lule, regarde, quoi dit? On va dire que la patron, il y a tout sur la moutou. C'est ça. Pardon, c'est là. C'est là. Lule, regarde, on ne pas. Ok. Yabimi, utalogi biso mamfura. te ya parke wana te zwa vola na yo buka nyonso sala arrière kunda buka vola no nyonso Agendo. buka nyonso buka vola na Bona pe mangombe ni eh. Keba libanga wewe. Hata panti wana. Petolo na kwa alinga ngo dot kaboye. Kuna ayakda. Abuka boy, abuka passe sila gani kwa. Voilà. Mama taram tu gosa la rien, ok le nom. Eh, keba, tiens tout droit. Oh, t'es tiga. Ali eh. O ba lona o lona. O lo ba lo ko tambe lo mo ba papa. Ayi wa na mi ba lu ba. Ko ngana mu. Ayi ba lu ga. Azoma no tikuna so ko ti la vie. Zoma yaka. Mais vous allez connaître bien parce que alors qui t'a connu. Maman vous l'homme tient ma belle. Non plus le long long papa là c'est ma belle. Comment on me connaît. On est sur mon four dans major. Zela. Ok, Zela. Kende bakuna na suka Yves. Bala kuna parce que nini esprit de vie c'est des morts sur des vivants et armes. Omoni ba réalité te matanga mamfura. Nzoka ne tomeni major, nzoka ne major mutagwa. Aye basana batanjili bakangi biso monter. Chance vous avez fuma longo yango to deliver. So nganta za la rate. Tala lule, koya lule Leandre za su mukaji. Osoma tuza batumo bena ba inutile, bambulula su mukaji. C'est déplorable hein. Mais ça mon place wana. So mbeka ko continuer avant. Angoli la. So ah parquer place ni. Aya, après akini mpanji. Mpanji au siremi ni ko mpanji na ya obinela. Ouais. Hey, tu vas voir si maintenant. Viens boy. Yo, longola moi là pour toi. Longola. Ah ouais, c'est bon. Ah. Passe. Voilà, nous la mukolo passe. Yom to le bien, yom to sali bongo. To sali bongo. Ouais, c'est bon. Ah, bon les gars. OK. C'est bon.
Merci beaucoup. Voilà, nous sommes ici à Kimbati, qui est pas peut-être que l'Elisa Papa Nabiso, Mafora Max, ou Azali bon artiste Mnene, à bon c'est bon moi na ya moi si, alors tous les détails biso nous sont ensemble biso na bino awa et pas Papa Mafora lelo aza face na biso, mais qu'on laisse Papa Mbote. Merci Mbote mingi ya liboso nazana isengo. Bato bayotalo na tango apasi, bango wana balingi yo. Bato batalaka yo na tango bisengo. En tout cas, na pesi nzambe merci mingi. En tout cas, liwao yokoto yebanaki na ngote ke mwana okufa. Donc, nazwaki nouvelle samedi. Oh, mwana za na hôpital. Sikope. Na ye bozo sika moko te. Toze sika moko te. Mwana za na hôpital. Lokola ye soko ye penza epana nga en tout cas soko naza malade. En tout cas, alexaka te fois ya otala. Ah, papa zobela ya bona bona. Ngapele na wende ngona lendinga na lobi avana banda makambo nyonso. Na notala mwana hôpital. Comme l'hôpital, achaika ke longi na seboye, to solola ipe kutute. Mfandi wana mubana zaki wana, grande sœur na zaki wana, mama leki na bango pa zaki wana. Pour to sololi, pour to petine wana, apesa nga mo eloko na tiki la bango. Tant to sololi sili grande sœur alobite papa ndenge ezali atozozela kaka docteur so docteur aye azwi traitement na ye tozongi na biso ndako nkolango mpe nangi na tournage toketi na ke tournage babengaki nga en pleine tournage abi nga moto na ntongo na ke kuna vraiment
babi bazozela docteur ndeni ekomi makambo boye epesaki nga mpasi moko na motema en tout cas mpe nazokamwa lelo oyo bana bazokoma na bamvula ya likolo te bana bazokoma na mvula ya likolo te en tout cas epesaki nga mpasi eza kaka mokili moye toloba eza te mpo oyo eza na motema na nga nzambe nde moto ayebi ozoyoka douleur eza na motema ndenge eza wa nzambe nde moto ayebi po deuxième combien 6 en fait baminganga badéclaré eza maladi nini oyo ememi ndeko na biso ezaki tension briske abela yango depuis kala te abela nango te mais bazoloba tension mais eza bamakambo ya molili ya makambo ya molili ndeni oyo bia molili eza kaka makambo ya molili moi toexplike nyonso awa na télévision Est-ce qu'il y avait un rêve ozwaki comme message rêve te ndenge situation elekaki ipare ke bazalaki na matanga moko libanga moko babambaka ye yango wana motu ekoze baefe wana libanga wana ezalaki soko ya mystique ndenge famille to bato libanda nde ekoza bato ya libanda alors liloba na bandeko surtout batala oyo bayi papa mafura ndenge osepelisa bango na bémission ebele na bafilme ebele osepelisa bango batala yo oyebisa bango nini par rapport ya mort oyo ekomeli yo na famille et surtout nalingi osexprime na français na yo wana ndenge opesaka message surtout ndenge nini mort ekomelaki yo na bandeko batala biso. Bon, mes amis de l'amour, comme vous me voyez ici, je ne dois pas partir géant. Je dois partir seulement un peu. En tout cas, mes amis de l'amour, vous connaître moi. Je suis l'ancêtre du théâtre du Congo. Pour les enfants qui fabriquent le théâtre aujourd'hui, quand nous avons fabriqué le théâtre, il n'était pas encore pondre. Alors, sikoyo ndenge ezali awa eza likambo oyo ayebi ke papa mafura asepelisaka ngai akopesa ta mwa eloko nalobi na oblige mutu te na volonté na yo eza na volonté na yo mpo mutu ayebaka mutu na ntango ya pasi oyo ayebi yo na bisengo aza na bolingo te parce que so totali bien neti nde biso baartiste tozali bato baza koyembela kala lokola mosala esila bayembelaka bango lisusu te bakomi koyembela bato oyo bayesika yango wana bato bazoyembela bino banzembo banini boyebaka ke mpo bazoluka mwa epakolami mais normalement biso banzembo oyo ya biso na ntango na biso ezalaki na ndenge oyo eza ya lelo te en tout cas nzembo mosusu kozoyoka ngono na bana te en tout cas eloko ezopesa mpasi kilelo na bango bazoloba ozomona te kilelo okufa mpe kaka lelo te mpo eza kilelo okufa kaka lelo mpo ozoloba kilelo tala ngai oyo nazokende na 74 ans naokende na 74 ans nabotami le 6-11 mois 1950 mpe naza sire na nkombo ya nzambe nde toza na kopi na ye moko mpo mikolo na nga eza na maboko na ye en tout cas nde toza na kopi na nzambe ye moko ayebi ndenge akobombela ngai nango opesa numero na yo mpona bandeko balingaka yo babenga peut-être mwa message ozala mpo bafortifie yo quelque chose mpe ndenge ezalaka naoloba ngo na ndenge ya mpona je suis des numéros je suis des numéros les autres numéros WhatsApp les autres numéros n'est pas WhatsApp libre comme ça bon apesi nanu oyo ya libre 097 526 44 52 donc naloba ngo na vrai français 097 526 44 52 bon so tokende oyo ya WhatsApp
085 345 22 14. Donc 085 345 22 14. Yangwana. Tunaki awa tobako pesa biso message ou expliquer ba tout en français ba ba comprendre lingala te la français moi na kufi ndenge ni. L'enfant est mouru. L'enfant est mouru parce que je ne sais pas, parce que le monde est mystique. Okay. Le monde est mystique. Vous voyez, regardez comme Koutou, Jésus. Il était amoureux des hommes, mais il avait des haïsseurs. Ils avaient des haïsseurs. Alors, moi, comme je suis pécheur, mais je suis pécheur. Alors, comment est-ce que moi je dois manquer les ennemis? Et ma fille, comment est-ce que je dois manquer les ennemis? Les autres voir toi, il te commence à te yinaf simple, donc pamba. C'est pour cela que je dis, en tout cas, mes frères, en tout cas, ça me fait le difficile dans le cœur. Donc, je salanga passe na mutema parce que soko tali bien, il a na wone sengo bandeko, ezana oli kamba osekate, mais ezali kamundenge na uyebisa vérité. Ndena alia bandeko. Nzamba pekisanga na kende église lisusu te. So pona ni apesinga liseso. Alobi mokufi misu soko azomema bakufi ni misu. Bango nyonso bakweya na libu. Bon, sikoyo mutu azokamba yo. Mukolo mususu atulobi nga te. Bino na sena tangu bino batu. Bolobaka nini? O tolobaka biso nyonso na sena tangu toza batu ya masumu. Bo sikoyo mutu masumu ndeni na porte gara atongi etonga azomema batu ya masumu. Est-ce que tokotambula malamu? Iloko azana ngokanda lisusu azokipe biso te pour te changer parole. Tolobako la voix du peuple, la voix de Dieu. Nzamba fashi alobi nga pena nzambe na landa ba voix na bino peuple. To bino bokolanda yangai. La voix de Dieu, la voix du peuple. Wana omona tokutambula mulongo moko po mutu nyonso azotambula na voix ya nzambe. Et puis pas fâché alobi bokeba na Satan bo menasaka ete. Abokeba na Satan nga sepela na Satan makasi nga nzambe osepela na Satan pona nini abi soko Satan kenda ko meka Job te nga uyeba kondima na ye soko kenda ko meka Jésus te nga uyeba kondima ya Jésus oyebi te Satan za nécessaire pa na ngai po nini amekaka bino po ete nga nzambe nayeba kondima na bi ozomo nga neti banda na comprendre ndenge wana nanyataka na ngai su Satana te nabenganaka ye mpe lisusu te parce que moto abengani Satana songi elongwe te obengani liye wapi kokosa elongwe te donc mokili nde tozotambula mutu na façon na ye mais so totambuli na façon ya nzambe po biso bana kimbangu tolobaka ngo vérité biso za bana kimbangu oui po mabelo eza ya kimbangu ndenge mpe nazoloba neti lelo oyo bino bapoliticien boyoka ngai bafrançais balingi biso te bazotindila biso minduki babomaka biso bino sikoyo bozolinga monoko na bango estce eza juste? Alors, botika français, na parlement, botika français, na gouvernement. Nous avons nos 4 langues. Nous avons 4 langues na biso otoko tambusa mboka po ebotamili awa. Ekozala na puissance. Français eye na avion, eye na bateau. Ozomona, yango wana penza moyen tozwa solution ezate parce que soko tali bien en tout cas français pesa nga kanda. C'est vrai. So na lobanga pona souci ya minerval tata futilanga na tongo na okende classe so yango te nanga nango tina te po français ezana ba lettre lesbienne na kati neti Coca-Cola botanga Coca-Cola
eza Coca-Cola te. Eza sosa sola. Bo lettre wana na alphabet eza nini? 7. Bo sikonde ngeza C. Suko so bakomi Coca-Cola. Natanga ngo Coca-Cola. Na otanga ngo sosa sola. Bo siko so bakomi ciment. Po nini totangaka kima te. Tozotanga ciment. Mais eza le même lettre. Ozomona. Yango na benga ngo ba lettre lesbienne. Ozomona. Voilà. Merci beaucoup, Papa Mafura. Donc, tu suis le président. Ok, bazana moya usunga les vieux na bango, les coco na bango, coco yeyo. Ça va, merci. Merci, président JP Massamba. Un mot par rapport à lui Komeni, Papa Namcho Max Mafura. Pour le moni descente na bino awa na Kimbateke. Oui, Zara Tobara est mon réellement vivant. Le vieux temps à perdre mon âme, donc moi mon temps à couper la razara na ba sentiment mon beau. Atala ba banane o ba rapproche na ro communiquer ba mon message. Alors fait abenga d'abord major na Libanda et puis vers Robenganga na Guina Congo central. Abenga non merci major mais major abenga est-ce que via ebisio be Mafura ebisio ko faire mon abi. Bon, tout ça on dira paraphraser ngate. Par rapport le vers Robenganga après non on a besoin pour ebisio que mon on a akufaki. Est-ce major non on a fait le roi Noya to kutana kin to préparer jour moko avant Koribima mon ming ba na sago la ça va veste ba nini koya avant qu'on compatir na famille et voilà un peu quoi to epea to kuti bande wa moshoro ba bosani ke bazamela moshoro te ba improvisateur donc voilà un peu quand on compatir malheur na Philippe Somaf un mon artiste ba yebiti ke Papa Kufeli oui ça va nini parce que mon assistance nous ça dit vraiment famille c'est mon makasi. Oui ils ont une grande famille d'abord Vema Faza moko ya biso peut-être monsieur ba yebi Mafurate Vema Mafura s'appelle ça biso na Milezi c'est biso na minzoto wela ba pièce ya Milezi so botalaka bon mon aide ba yeba kaye bozonga na ba ne 80 peut-être ba no ba bote milelo ba yeba Mafurate mais boye ba intervention na ye o ya sala la ba pièce na bino na bengi si ba nyo sa minzoto wela c'est le kama masasi utakuna zwe nani tadi sembadi mutuna couper bato mso babona bangola banani te ba c'est les wana ba comprendre c'est les masasi kabamba wani outa awa outa na minzoto wela donc bato tu basala ba siatula le cap na minzoto wela donc bandeko nyo so boleka boza libanda ato le kati na bengi pele ba guru théâtre takinga j'étais longol ana ngola takinga ça t'a transfert ça bien so boya te transfert quand tu attends on est à l'hôpital vraiment faire une autre là yo yaki autre l'hôpital ils ont réciprocité ça bizarre mon qui les arabongo et de deux bateau baza libanda ça ko tanga bateau bakoko dans nzombo ba René Kimbanteke ba tonto Dav batutu bazali kuno boza libanda mboka ba mongita vraiment Mafura kufele je crois que ce programme de mardi veille mortuelle mercredi tozokunda lundi peut-être c'est vous allez tellement jeton ils envoyer malamu to le na baninga ba lela autant que sengo so ye je te za kimbute ye banate mais tant passe nde to compatir José Baila na to sola kana bana na ngai bana bado tinde ngai biloko na zo asibiloko ejo koma te baza na mboka nini baza na France mosusu aza na Belgique ekoma kate me baza ni kuyiba na lembe na France na minute oyo agence ya sir eza moko na France lokola bango baza na France agence na France eza na Rennes précisément na Rennes JB Service Otelelo économie internationale tata na ngai JB Service merci ta biloko na ngai obengenge bana batindaki ndenge mpe biloko ekomi ndenge kanisaki oza mondele José Baila aza mondele te aza kaka congolais lokola yo na ngai nayemisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes banimero ya kubenga yango wana oza komona awa na Kinshasa eza na Sainte Thérèse na Nzili
soki kaka moto akomi na Sainte Thérèse na nsima ya station directement soki atali kaka boyi mbala moko jibe service epai ya José Baila en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye azali na Congo central azala na Mbanza-Ngungu ezala na Kimpese ezala na Kisantu to na Boma to na Mwanda soki kaka bengi na bato numéro ezali awa bakokutela ye biloko kuna même na Lubumbashi ziba service bozala na agence moko ya si ebowakasi soki kaka na ngambo veloza tala baza point noir ziba service ezalaki ezali soki baneke angolais nali te nanga angolais zibe service ekar eza musike nzambe alola pambola biso. Merci beaucoup toza Major Zolozolo. Major Zolozolo yo déplacera penza pena moi mingi te so déplacer le c'est que moi bolingo ezali vraiment et surtout que oti musika oyo kotala papa Mafora ati awa nayebi te oza vraiment motivé na quel esprit ya oya ti boye. Bon soki nakomi awa déjà eza likambo ya famille omoni lere moto azwi likambo le même jour lere abengi elingo bande c'est que aconsidéré abenganga na ye kutu ngata train abengi na ndenge ya WhatsApp peut-être ebe kansaki naza na kina wa ezonga na train na okota Belgique boye natala via bengi parce que ne lobeli ya vie lokola ye atianeka toujours kola blague asayeneka blague na bengi kutu basamba monabiki ovia bengi yo te abi te abengi nga te mais azwi problème akufili mwana apena wana kota ayobenga nga après bon c'est bon mwana akufaki aza mwana ya biso donc ezapeleki biso mpe tozwaka baproblème namonaka présence ya vie ezalaka na mpo nga nakutala makambo moko boye oyo kutu ve nasalani kutu na bafilme te mais tona kotala ye na tele avant toyeba kosala bafilme mafana na matanga oyo ya mama oyo yanga akufa 3 fois na butu nazolala mpe mbula ebeti bato tu bapanzana namoni mpe mafula fandi mwana kiti nga mpe nafanda nga mpe naza kola natala boye bia fandi ye moko esalanga mpasi nakokima mbula te natika fanda se ya ye moko fanda ntina to bato bakana kata ndako po yayebaki motu te una ayebaki ndenga nga mpe nafandi nga na kiti wana ntina to nga bisenga na ke tali mpe ndenga ke sanga ata pasi lobo wana su na yesu na moi nafanda natala na moi esu na lupango lo akendaki ndako azongi su na biloko mosusu ajusu elandi susu aye so ntina asala ya kolanda kitoko te basimetiere amoni présence ya vie obi elakisa ndake noke bolingo ezali ata baza 60 mais ntango moko aye elingo asepe 60 sona mpe bolingo eza kaka oyo alakisa élision aseke ata bato ya biso ya mingi tokala bato tu ya kala basala mosala donc famille eza po mosusu basololaka bokozala 60 obi yo kende présente biso kuna so esalamaka ndenge wana yango yatalaki na ndenge vie aza koyepa nanga mpe fona komaka awa chaque jour te banano esika mais eloko monde ekoma nzoka programme eza mardi alobi lobi oyo pe bakomaka te ke jour boke etika nzoto fo boya mpe avant kosala mpe programme mpe déjà famille te bandenge nini tokosalela ndenge nini ekolekela ozomona mpo vie aza na makambo ebele azolinga aexplike mais aza sikoyo moto bajare wana te po difficulté aza nango aleki korevesa yango te yango soki toyaki biso moto aka sepasi omeka lokola yo ivwaka makasi na komeka kopanda sango moke osike bandeko ke oyo mpenza papa ya bango yaya ya bango baleki nde kutu rare so abi papa ya bango yaya ya bango oyo mingi bakona na baconseil ye oyo vie mosala asala tomeka oyo komeka kotala mwa image oyo ndenge yo otambusaka image babeka kosunga vie mpo ndenge aza wana azalaka ata na mosala te mazokokoloba te aza mpe na charge ebele po biloko ebele okoti mpenza profondeur te ya kosolola na ye na sikoyo nasololaka na ye mingi so na biboye eza mpo ndeko mosusu balaka mona ayebi te ndenge nakosungela tata oyo mpo nasepelaka na ye nasi mikolo ozomona biloko moko azongeli esalama moto nyonso aoseka nati ya ndako na ye eya bandeko wana mpe oyo aza na mawa ekotuti ye moke tombe kosunga vie mpo likambo ekoleli ye ebakisi lisusu charge baza na bana mpe bazosala te baka na pale balandi mpeka likolo oyo apele asalaka
omusala ngo lelo efuta nango sute tokomaka lasaka bolingo tika odike bato ozomona oyo akozala mwa pre akomi kosunga nimero ya bana bakopesa nimero na bango ata masamba yali ata mpe yayo ndenge ezalaka ndenge wana tomi kotala mwa 3-2 jours oyo tomi kosunga vie ata moke kaka moke eya na bacomédien ata mpe bamusicien nga nde tolobaka nde tosalisanaka tomi kotala liboso tozala na nsima ya vie te tozala na liboso mpo tosolola na ye tosunga ye mwana mpe akenda kimia maza na difficulté makasi oyo akokoloba te limbisanga soki vie abeta libako nde na bimisi yango boye bakokaka te ngati ayaki na matanga tofandi su na babutu natala bandozonga tout droit akokoloba nanga teke pianga monga transport azwa karte nakende kima te namoni ti azokende na butu wana soki masanga obosani te juste wana na mabosani nalanda ye mbango pesa ye transport akendango voilà eloko wana bosana yango te yango mpe ti tokomi boye so tosola mingi mpo eza nini bawhatsapp ya so ezala benga ndenge normal vele nga katala lingo basiso charge tozala na mawaya oyo mpenza paso evi aza nango bandeko tene tofanda na bandako mpo toza na bato ya mawa baza ebele oyo bayokola mpe babe kotala ka grand frère ndenge aza wana tobe kosunga ye donc ye atikala na pasi me tosunga na charge oyo ya mwana ndenge ake tobe kode moke mwana kenda kimia mpo baleki nde mpe baza na bayende bazawa enfin na bibamona mpe ke tozolanda mpe grand frère ayebaki aza na famille obana lere babotama vie mosala oyo eyaki makasi bana amonaki yango te me bakomona yango sikoyo na ndenge ya bafamille baya kotalaka grand frère. Merci beaucoup. Merci. Alors, il y a Loulé, un mot par rapport à Morikomeli, papa, Nabiso, mon frère, on a 4 familles. En fait, s'il faut qu'on ajoute, les grands producteurs et l'initiateur, je veux dire une chose. Moni, il a passé. Nous, les acteurs, nous avons mis des valeurs, des bateaux, des salatés. Existence, il y a des bateaux, et le mois nango, nous avons mais sur l'andi, surtout, lobby, c'est très important, Chers amis, chers collègues, tout le monde au Balandarabiso, ils ont qu'à l'Iwa. Ils allaient, Bolandi, la fond et la forme, qu'est-ce qui se passe? Chacun de nous, à chacun, c'est qu'on appelle la main de la pâte. Nous nous sommes déplacés pour venir ici, aller sur place. Donc, on a une émission à travers chaîne pas Yves Azali et Yves Bafleur, il a pour la fraternité. Chaque fois, vous êtes là, l'événement, même événement que vous allez voir, je vois ton caméraman, il est toujours présent. Tu n'as pas place ni à la cascade, pour que tout le monde soit dans la page. Du Kambeza déjà, Toyoki, ma numéro peut repesama. Les amala mingi, ce que soumis na ozanango, pour lobby nango on ne sait jamais. Les artistes tous aboyés. Pour les lobby awa musalango, et foutre nango te, ils ont aboyé et surtout lobby to zonga nangambu, token la ministère, tout ça aboyé. Il y a beaucoup de présidents, bazape batu ebele, bazape batu, mususu bazape ancien, bazape presque na niveau na yé. Mais le mal en est que le fait que tout le temps on a raté, chacun dans son coin, c'est pourquoi tout le temps on a dérapage à mini. Mais il y a Koloba Mingezate, bon, c'est un numéro, les numéros sont là. Si tu as besoin de quelque chose, tu voulais soutenir la famille, tu voulais soutenir le vieux, les numéros sont là. Oui, Boutiki, le reste, on verra après tant que tu as continuer. Encore une fois, courage dans la famille, courage dans les courage avec toute la famille. C'est ça. Liwa Moutaka na Ngote. Nous avons raté qu'à l'Alia Lobby, vendredi, tout samedi, leur bain de Liwa pour la salle. Non. C'est quelque chose où phénomène, quand on a un phénomène, on a salada. Donc, tant que comme Lio, et tu acceptes d'abord le reste, et on les appelle Kaka Nangolo. Merci. Merci à l'Uni. Toujours Papa Ngachi. Ngachi, un mot par rapport à moi, comme famille.
Donc, mouvement, et si passe. On a été, on va présent à Samba, 11h, on met un il y a un déplacement. Le président, ça a bien appelé, mais je ne m'en fous à Koufeli, au moins, ah, président, on a vraiment la roue à tête, président, le roi, on a Koufeli, mais la boucle. Pour voir, il donne la rave. On a mon avis, ça va chaque fois, veille, pour voir, il va te poser au Koufeli, c'est moi, ça déjà, à remplacer. Donc, na web sara ba o to balingaka papa manfura ba o pe papa manfura apusa na rapeme na bino so bozana ba problème papa manfura so akomi na posa pe ya assistance na bino ba yebaka mutu ya malamu na tango apasi donc on a rolo ba yango wana donc vie déjà azaka na biso bien biso tout ko bana leki ya liboso te na leki ya suka vie manfura na lolendo te to mona rango macho uzonzo lo utoloba donc bolama mutu pe izoganga on comprend c'est bon on peut comprendre tes problèmes tes ambila et tes là partout on le téléphone là yo peut-être yo dans mukati na matara bien pe kitara mais so yebi tes ambila et là partout ko ko ya pe dis m'en faut on appelle ce numéro na téléphone to soutenir vie to l'examen likambo yo après vie continue normal on a rolo ba yango wana Ok. Oui, ndenge eza bongo vraiment toza pe na posa ya bastar pe baotala biso parce que papa na biso pasali trop na monde a wana biso na tobotami te malgré biso mo pe bana tolandika lokolo wana oyo akufi aza ya na biso ya mibale ngala aza 4e donc toza vraiment na mawa mais mawa wana oyo toza nango ka baninga mutu baosisa biso mawa wana esalaka pe mwa bien to moninga bamonani surtout mingi mpona papa parce que biso bapere ntango basali basuccès na bamboka oyo biso nao tobotami te ntango tokomobotama tokomi na mayele tokomotala mpe baimage oyo basala tokamo esi ozalaki lelo boye nde makambo mosusu mai telema ezalaki mpe kala mais po tokomaki lelo bandano na kikala donc ndenge eza bongo mingi vraiment toza na mawa mai toyebi ke nzambe asunga biso mo mpe tozanga mo mpe naza star tojoua mpe na joua mpe na bakipe peka bamokolo mbongo badibal bastar tout oyo mpe bajoua nanga naza na kini awa parce que nga na joua mingi na kabina mais na minute na na kini vraiment ntango nayaki mpe na okutana mpe mama liwa ya ser tala kaka mama mpe koleleleki trop tala kaka na bestema epe kei donc kolala libanda trop mais nzambe akumba makaka mais peut-être oyo bamonanga mpe briske bamonaka kaka naza na kini awa naza vraiment pas peur donc mingi yango vraiment ok ouais numéro ya telefone oyo bobengaka pas peur parce que numéro wana minti oyo mamero awa oyo nawana wana motu eza numéro ya ngola numéro eza kaka ya oyo papa pesi ou bien numéro eza oyo nakosala mpe ya mwasi nanga eza 089 45 80 592 wana eza ya mwasi tozala ne mpe bakozwanga na miniti oyo natiaki simi me numéro na motu eza te tala kaka tomesana mamero ya ngola déjà ok merci nasepeli so babengi na numéro wana bakozwanga moko oyo napesi eza numéro ya mwasi tosalela na ye ok yango mpe bakozwanga kaka. Merci beaucoup pour la parole. Et là, le bosso na sepeli makasi na masolo papa na biso betela biso papa mafura pe na moni assistance esalinga esengo pe elongolinga bakisinga mo implice moko na kati na ngai naza mona papa mafura naza avant dernière tobotami 6 tobotami na 2 filles 4 garçons moi si moko akei toteka lokola fille moko na 3 garçons na 4 garçons. Merci na sepende na moni ba artiste baye ko visiter biso na tango pasi esalinga esengo pe esalinga malamu moko na vie nanga po mingi na mona ngona po ngai na uti nanga joueur na uti nanga mamba ballon mamba tutu na yapika likola na no mona ke vike toza ba problème ngai naza na problème na mona ba jogo ndenge bayaka ba joueur ndenge bayaka po na visiter biso. Mais c'est là passe natali que artiste monene lokola papa mafura a perdre moi na ya mwasi ya mokolo bongo. Tout le monde ata
elembo moko te ata mwelo moto mona ke papa so passe aki muta mais to mona ata mutu moko te mais tisiko poso ndenge nini mais ba aussi prendre biso ke to mona ke ba président ba ye ba paya ba ye ba artiste nene ba pa velule ba nomoni bango bangantie en tout cas e ba singa mwelo ko mona kata vina ngai ndenge ka papa otoloba ndenge pa président otoloba ndenge grand frère otoloba otoloba na aza parmi artistes awalandi mingi musala ya papa Mafura mwana ye 3e na ye yene mutu asala ba art o 4e na ye o ne asala ba art kolanda o papa Mafura so sala na ko sepela mingi za soutien za lokola nini likambo ezoka nzetete ezoka mutu songolo te ezoka mutu mukile beselmi na liloba tant to biki mukile beselmi na liloba fiki ezapi tango mutu mwaza na problème elakisi ke loboko musapi moko sokoka elongite ezaki ke bino pe pesi bozali boyebaki ve na biso moko boye artiste na biso moko boye akoli problème atobongisa moko oyo ye na bolingo wana tango bino bosala ngo na bolingo tango bino bosala biso pe bana pe eyebakisa biso implice toyebaki papa so pe auti muta papa so pe auti muta eloko moko boye tant to mona soutien moko boye bakisa biso eloko mona kati ya vie na biso lelo te lobi te mokile suki te lobi pe kozala na problème mwana papa Mafura moko pe akoyoka ke mutu artiste moko boye mutu pe songo moko aza na problème na kotanga bolamu wana basalaka pa na biso ngapi na kozwa pe bolamu wana kozongisa pe pa na biso so to biki mukesama loba seke bikesama loba en tout cas merci na sepene ba visite ba otala biso ngako mona nga dadu sele pe o ebinga jogo na pour permettre biso numéro na nga pe ezali 085 40 698 57 ezali 085 40 698 57 ngana za pembe na papa viki boko benga mamemo musuta to boko pesa to biki ba courant ndenge koma boko benga pe koto yozui pete mais to menga na mamo wana su mususu bo meki pe bo pe leki posonyo so bozwa ngape na za avant dernier na ye ya oto to bungsa ye aza moto to zakana ye to vivre na ye to ngana na ye en tout cas na sepeli nzambe asunga ba artiste pe apesa bino makasi na o ba visiter biso lelo nzambe baksa mo loko mo kati na bino pe apesa bino makasi bozanga te apesa bino intelligence pe sagesse na obosali na journée ya lelo po eza na mingi te eza pe na ebele te ebele pe ayokela bo makambo ngo pe avanda ngo na bandako mais bino molongoli makolo bino musika boye ko visite pe boko sala loko moko esenke mukili pe batala ngo seke la risike nzambe a soutenir bino nzambe atika bino te ba nzambe bakoko babatela bino place na subozala nyonso ezala bien ndito bi programme na biso za papa nenga lobaki programme biso za mardi tokolala mardi mercredi ba okunda eza na syrup a face kimbangiste moka ya kimbangiste okiti na Saint-Thérèse otuna ki na moka ya kimbangiste so okitika na moka ya kimbangiste ba oyebi so ke toloko asali ya syrup tozolala wana mardi tozolala wana mercredi toki kolona ndeko na biso soki bosunga biso ezala malamu en tout cas merci na bandeko ba ko visiter biso bayena kosanga na libosa mozambe salela nga yeso salela nga yeso salela nga yeso salela nga yeso undela nga yeso undela nga yeso undela nga yo longisanga yeso longisanga yeso longisanga yo merci Jésus nalebi bya bisenga nzamba londe nalebi bya pesanga kabela nga bisenga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai nalebi bya bisenga nzamba londa ye lokota ngai yeso lokota ngai yeso lokota ngai Jésus
tika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai Yesu tombola ngai Yesu tombola ngai oyo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso Lesa mukatanga Lesa mukatanga Lesa mukatanga Lesa mukatanga lesa Hallelujah Chirubo Soki na soyemba Opekisanga te Oyebi te bisika nsamba lokotanga Unayemba buye Soki na koma kosambela Opekisanga te Oyebi te bisika nsamba swanga Unasambela buye Soki na koma kobina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga mpona bina moye nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yembe nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yembe nzamba libela lelelelelele nalingi mobala oyo